ya liboso Glody Gucci aleka panani pananga musulu nani ngam na forma ye po lelo na place ya marketeur lelo ko marketer ngam na forma ye musulu nani lise de longwe toke na Jean-Jacques Bazola Terrain rouge na bato balongwa bato to format bato to pesa idéologie ya makambo yo format moto na format ko neti nani neti mwana moko boye wana yo yebi wana o atomola musapi ba bien fait na biso to fuli to pesa bino makambo bakesa o ya bango boto nani on a zoé na lukapa nani Alves Lapuga si biso to yena wata na lukapa yazaki kuna ya lycée bosanga na ba matoliste mutakosa ote esika ozotanga kombo wana matoliste te wapi esika ozotanga kombo na les quartiers bango banani les quartiers baza banani les quartiers qui j'ai musique baza basaka mato oh papa balembaka bango so omoni elongi wana obangi Samira Meka Samira Meka na forma ye ngai wata mutapesa ngai tangu aye action o salara pa mona wata mona musika na podium tonga kwei bapesi ngai babite joyeux totike pa fania tozalaki na général ya sans fonction todi sikoyo général ya fonction sans pas le goûture otali mwana okumisi nzambe abetaka matolo te akenda na ndako ya mutu te yo so omona 18 akenda na ndako alali bato tooluka bango wana biso tolingi bato dia koyebisa biso baréputation tomona ndeko na bino moko ye awa aya osenganga 10 000 te toboyi te aki tout le monde travaille yo Jean-Jacques Bazola makambo yo mtanda osala ngoto Jean-Jacques opesi bato misala na makambo te moi je fais avec des preuves so du groupe nanga ya Libéré Rouge de Wata ya Star omona banda 2015 les latines fongwami so si page officielle nanga ya Star nzamba mibali off banda 2015 azala kutu te nana azala te muto tangi kombo wana pecho tangi kombo wana tika ozala kutu te tout faut mona photo mona zaka nango so patie temena opibiango wata olo balala kitoi onan okomona nani na ise o Jean-Jacques onan oyo Amis onan eza ba vérité na olo ba mec wana nyonso yo mto présenter bango pa wata mtu na présenter bango pa wata po ba omona nanya bimal bosan ngana bimal bosan mwana wana ojomona par rapport ya Bérin Rouge ngande pena mutu tang omoni ta mwana na ye peut-être bobi histoire te mwana wana mwana Glody ye mwana wana tangwa ye azolela makambo ngai nalingaka perité na mais pantalon lati bato baloba trop pantalon yo lati oyo pantalon yo lati oyo batiate ya nani kode nango eza ya aodina na kati papa akodinda pena dindi eza ye te Glody Gucci ayaka koya ye na lisolo ya Bérin Rouge azalaki te oyo na wabeta lisolo vraiment salanga lakini na peso bambote ebele azalaka te na lisolo ya Bérin Rouge ye azalaka na wambo c'est ça pas le Gucci général Mboka ça pas le Gucci général Mboka l'homme du moment mutazana ba donné ya nini mutazo kumba batanya wata na Luanda mikolo yo be général ya Mboka au général zaka moko kangai angola oyo pilelo 16 loja ozoko makambo tolo makambo balabala donc il faut na loba kaka ponga na mandia te ponga na mandia te na sala mandia bato bakende kini baba mandia bamibi bamandia babulado bakekin bana elo osala te mutasala ata elo osala ta okekini ngana osala munana tante na moni ke fona ke bulo bani na soutenir artiste na ndinga musika bato bakie bazaki étape bino nde musisa biso misisa bango ba étape bakei lycée bosanga na bata matolo bino nyonso tu bato babwaka bango balega na maboko oyo bango tu bato nyonso tu babwaka balega na maboko oyo banani bango nyonso tu banani bakolo mouvement to beta concert munene na showbiz ba Bérin Rouge tomoni bino te so bino maka tozalaki banani ye moko représentant na biso Mandela Weston azalaki wana te Angola o bato nyonso ba risque nayebi koya bato tu na Angola ngam nayebi koya bato musiko na nayebi koya nanga azate
nani obetela nga lisolo ya la team Wata Zate muta ko expliquer nga Wata Azate nga la Atenção! Agora a sua vida tem mais alegria. Consultório médico, alegria de viver. Consultas clínicas e de especialidades. Pediatria, consulta pré-natal, cardiologia, ginecologia, urologia. Temos também ecografia pélvica, obstétrica, abdominal, prostática, vesical e transvaginal. Atendimento 24 horas ao dia. Estamos localizados no Prenda, Distrito da Manhanga, na Rua 14, Casa número 51. Junto ao Laboratório de Engenharia. Terminal telefônico 936 27 66 97. Consultório médico, alegria de viver. Aqui, a sua vida tem mais alegria. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce moment, vous êtes tellement nombreux. On est sur www.idéologie TV avec David Ewembe, Nazo Pesara, Maramunenge, Zala, Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola, c'est Idéologie TV, c'est David Ewembe, Nakotarango, Nabetara Masolango, Kakanenge, Zalaka. Derrière la caméra, cerveau monteur, Banamateti, pose d'ailleurs qu'on s'appelle la pauvre image à Kitoro, et c'est un cerveau monteur à Salango. Merci beaucoup, tout au balingara David Ewembe. Moi j'aime vous partager l'émission moi commentaire votre rana et ça la rappelle bien le lot David Ewembe naza bongo na chez Venabiso Tudilu Royal place nini oyo réunion spéciale ya ba Bérin Rouge bazana réunion spéciale lelo makambazo lo bana ebité so za nini moi ba mbilinga pesa mo trop masolo ya balabala esengaki kota lisolo ba Bérin Rouge mais makamba balabala no ekota ngote mais kala mingi te lelo toye comme Idéologie TV tozwa déroulement ya réunion na bango po ba Bérin Rouge baza moi makamba belebe basalaka baza ba fan ya Héritier Watanabe na mboka oyo Bérin Rouge baza penda remarquable Héritier Watanabe na mboka oyo azalaka remarquable makase pa ba fan na ye donc ba Bérin Rouge so ba telemi so ba sa ba activité na bango to santaka penda que oui artiste asa makamba bien artiste aza aimé na mboka oyo donc lelo baza na réunion na bango spécial donc je vous laisse avec cerveau monteur beau compagnie déroulement il y a réunion na bango et on se retrouve jusqu'après. Merci beaucoup à toi Menek Kawaya garçon sexy hein Zalara na David Ewembe Rosala bien donc na minute oyo réunion il y a ba Bérin Rouge Sili tous ba représentant na bango to sola na bango baza moi mwebele mais na promettre bino masola balabala et ko zwa bango to sola na bango to beta masolo ya balabala car ndenge zalaka bino bata balabala bo tinda ba question na sola na bango car ndenge zalaka. J'irai Boitard papa. Bonne santé. Bien Angola tata. Déroulement et réunion et les guides de réunion. Réunion pendant la grâce de Dieu mon ka plein ngezaki et les guides qui toko makamno so bien Bérin Rouge ici là tout ça toujours. Bérin Rouge zaka ratile lo objectif ya réunion lelo ezalaki nini? Objectif ya réunion lelo poto sangisa baya ya tour bazaki ya milinga to baki réunion l'état spécial. Milinga ndeni. Par rapport à match ne to kena mboka yo yebi to kena to kota kona te. Ti bato baotala nga ba beke to pesa information. Hein? Lukolo ba moi malembe bato ba comprendre. Quand on parle de milinga bato ba oyeba te ni ne to sala na Bérin Rouge. Si ben te makamwe le ka moi mike baya bazaki na biso bazaki ma parti pi na ba kenaki na bango. Bérin Rouge bokabana te ba to kabana te to zali mais ba misusu bazaki ba kendaki ba so ba Bérin Rouge na bato balongwa bato to format bato to pesa idéologie ya makambo yo format moto na format ko neti nani neti mwana moko boye wana yo yebi wana o to mola musapi ba bien fait na biso to fuli to pesa bino makambo ba kesa o ya bango bo to moni pe to défendre ka artiste moko bino bo fula bato ngo pe balongwe na bango ouais balongwe na bango ba kesa o ya bango bon to moni ke to bundaka pour la cause artiste moko artiste moko to bundela to moni bon et da problème te batika wa biso be to ka tous ba Bérin Rouge ba fondateur. Et qu'est-ce qui s'est passé pour nos moni façon zo le makambo to ko tonga un peu moins en détail qu'est-ce qui s'est passé pour bato balongwa bino boza mabe ou comment? Non biso to ba be te ndako fandaka te oye basika ma ekotaka te on doit comprendre et da ka no ba ya ba moni ke lote to comme la biso pe to longwa to ça to soutenir artiste na ndenge na biso moko boye yango na ma ke ba kei ba ka toujours orchestre ya ko soutenir artiste y a pas de problème. Ba sainin
les quartiers là-bas, qui c'est musique, les quartiers. Béret Rouge Fondation, jamais de loin. Nous sommes dans Moussissat, Béret Rouge. Étape et carbone et qui sont au Tigara toujours à Béret Rouge. Ah, bateau baké, balagé étape. Binone Moussissa. Bisa Moussissa, on va étape. Baké. Lycée Bossangana Batamatolo. Moi 4, moi 5 baké. Baké Naki. Bon, tout le monde a été motivé à Bayam, surtout habité Béret Rouge. Ça, les photos ça, la moi, et l'euro, morobo, moni, l'élo. Des fois, les mamans qui se moussent ces alliés, et Bikara. Il y a un tosa, toujours qu'on défend l'artiste, héritier Watanabe. Pas de polémique, pas de nini. Bah, Bakei, bah, on défend les Bikara, héritier Watanabe. Bissot de Tikali. Bateau Baké, Bosso, la Nabinon. La famille est sacrée, la famille est sacrée. Et là, Bozo, la Nabinon. Et là, vite, il m'a dit. C'est aboyé. Bateau Baké, Bozo, la Nabinon. Tozo, la alors quand on a un match, tu comme ennemi. Mais toi, comme il a n'importe quel la famille est sacrée. Match à vite, il m'a dit. Na terrain mais alibanda ba osola na bango la famille sake do osola biso tanga bakomba bato bake bon te na fula mutu te lelo pour la pesa ba moto ba masanga ba Béret Rouge baza awa ba Jules Moliso ba Yasta bato ba simbi makambo odongo ba San Paulo ba général o général moko boya a soi zaneni général asika to PC makambo général a swag ya nyoso San Paulo Guti yele to pambole mikolo il est pas dans fula mutu te le bani na comprend interprétation général asika to zi San Paulo Guti San Paulo Guti est pour le moment général ya Luanda na ba Béret Rouge bozape na général Nabino ici comment est là to daki na général il y a 100 fonctions to dit que général il y a fonction San Paulo Guti otali moi le komisi nzambe abeta ramatolo te akena nanda kwa mutu te yo so mo 18 akena nanda kwa lali bato to luka bangwana biso to lingi bato dia ko yebisa so ba réputation to mona ndeko na bino moko ye awa ayo se anga 10000 te to boite aki tout le monde travaille tout le monde travaille no Béret Rouge aki ninguém pour que non bato po bakota Béret Rouge fo basa nini to baza posa kota Béret Rouge porte za ofunga mato poni école te ni mutu soko lingaka artiste na héritier Watanabe Béret Rouge yango staff du moment oh neto bakolo mouvement il fait yebana essayer confirmer mingi ya kolobela te yaka to yamba o bien to za toujours wana pour soutenir artiste na biso héritier Watanabe bakolo mouvement to beta concert à munene na showbiz ba Béret Rouge to moni bino te so pino maka tozalaki banani ye moko représentant na biso Mandela Weston azalaki wana sans oublier Radio Weston moko ya Béret Rouge ayete po batala matanga bazalaki wana mingi omonaki wana bakendaki bayeba bango bayebi bango te bakende bayeba bango mokonzi ayeba bango na kombo na bango parce que wata aza mutu mo bayebi biso ayebi oyo aza petit na nga ayebi oyo question na beti mbata akozongaka pa na nga ozo comprendre il y a des personnes babimi kini ya fula pour biso président biso akendaki akei me babi esimbi te parce que bakangi frontière aza pe mwana bato façon yango totindaki Mandela Weston abeti sote nsima totindi Radio Weston bapole ekenda omonaki yango te ekendaki bapolo me bato mosusu balataki eza bino bata nini te bodefi bato na Congo nde balati bapolo na bino ntango tomoni Radio Weston aza wana odefendre ebendele ya Béret Rouge aza nani akota concert epuis ni photo ni eza iPhone oyo eza te telefone ya bato mosusu omonaka wana photo ezala akota ya VIP akotaki te na ndenge ya délégation non akotaki ya VIP asombi billet $100 amate mpe podium te podium ezalaki interdit ya komata kaka bongo ozokompa ezalaki artiste abimisa nde bamosala oyo asalaki abeti bandule na ye abimisa bandule aboyaki na ye mata podium po non omaki te dalidada yaki yemba matiaki podium bamote na nga na bébé ya papa Susanela sans oublier Jules Moliso mon ami gelo wata na kata kini soda na biso ya Béret Rouge ebaye na oneni akesa ni kuna ya lycée Bosangana ba matoliste mutakosa yo te esika ozotanga kombo wana matoliste te wapi esika ozotanga kombo na les quartiers bango banani les quartiers baza banani les quartiers qui j'ai musique basaka mato oh papa balembaka bango so omoni elongi wana obangi biso toza awa Béret Rouge tosala mosala totravaille pour l'artiste na biso on est l'artiste to omoni Béret Rouge aye côté wana seke makambo ezali mais pantalon olati bato baloba trop pantalon oyo olati oyo pantalon oyo olati oyo batia te ya nani kode yango eza ya
akodinda na kati papa akodinda mpena dindi eza ye te akodinda bambote nanga pa babere rouge tout tozala wana todefendeka toujours artiste na biso héritier Watanabe. La ville est calme, pas de panique. Jérémy Nazarana les disciplinaires tozobunda toujours pas artiste na biso héritier Watanabe. Gogan bapetino bazali toza toujours tobunda mpona cause. Pas de panique. Oh accueilli. Oh atikali. Tobunda toujours pour la cause ya mouvement na biso. To retraire mutute na bosante chance El Matador. Rachidi Mbengi. La ville est calme. Chef, boa tarde. Boa tarde, monsieur. Bonne santé. Kitoko na ngoluka ndingo kutibiso. Soko pesa comme la bato tala yo. Ouais, c'est ça pas le Gucci général Mboka. Hein? Ça pas le Gucci général Mboka. L'homme du moment. Mutazana ba donné. Ya nini? Mutazo kumba batanya wata na Luanda mikolo. Yobe général. Ya Mboka. Au général zaka moko kangai. Angola pilelo 16 loja ozoko makambo tolo makambo balabala donc il faut na lobaka. Oui, obligé. Ba tout bazoleke fa benga général parce que ngande général. Oui, très bien quand on kutingai, quand on moninga swembo. Déroulement ya réunion lelo legendeni. Kitoko. Ba rouge tout bazawa na sotali au mona que ça va. Ba poni ni bolobeli lelo. Ebele parce que nous tous aboué ben rouge tous en makambo et tous en ba préparation makambo belé lelo tous ala ki wana selon ba activité na tous préparer parce que bientôt tous au côté pendant na ba commune quoi biso na porter to baba bairo kala te tous banda ba tourner yango senga ki ba rouge tout bazala lelo parce que tout préparer indusa tout préparer makambo rotam parce que bientôt là tous au côté pendant ba commune tout. Bon, promo n'est pas non, il faut expliquer bien. Expliquer bango, hein? Il faut expliquer bien. Toza au Kabonate. Mais il y a quelques personnes au Bazala qui a biso monnaie bérin rouge. Biso en fort pourquoi? Parce que Yemoko n'a pas ses mots de place à Zali 007, le roi de la rumba. Cosa Nostra, place à Zali. Bérin rouge, Wata Yemoko Azamisisa et bérin rouge sans été. Ba oyo bazate na biso eza ngwa ba fula ben rouge talo wanzete ba mangue so koya ba bazoloko ta bazolia zo mona ba o bazana biso te komera te falaki bazana bango te mais toza tozo kipe bango tozo calculer kutu bango te tozo calculer makamu na biso eza lo wa papa zo kipe makamba na ba osala so kutu basali ba osala makamba bien nde biso pe to place tozali to sentir ah ça va quoi to bimisi bana on va ça makamba bien te na moni lo ba osala te na ndenga mabeti non na moni lo ba osala te faut pas travailler pena. Bas travail, ouais. Bon, bah, kini. Oui, au mon aïté, yo mon aima comme tout ça na kinte. Nin. Oh yo mon délégation be rouge la kinte. Bozaki. Au mon be rouge la kinte. Be rouge bimi mokili mobilisé. Monde a été mobilisé ba be rouge wa monani. Ba be rouge wa tata ba be rouge pemenya mokonzi. Sentir asuka mokonzi. Il faut les ka ba be rouge pour nous komana wata. Ce qu'on est bango. Ba comme na nous place wana te bas comme bango banani ba pe bana na biso ba donc c'est-à-dire na on attend obeta maso na bango trop te ba on ne ba comité non te on a bana biso exact au monde na za bozela nan ezaka ndeti na fandi boy na so beta maso lo mo ndeti ya bana moro boy c'est-à-dire ça penda moins important vraiment te mais ba travail ben rouge na roki ko lo bato za vraiment organisé na ba point tout na makama na bandenge tout na ba réseaux sociaux tozali toza ba page officielle toza na ba groupe toza na ba compte ya Bérin Rouge mututu aza na posa akota Bérin Rouge kangela na mutu porte te boya rapé mutu te c'est-à-dire ba kende ba komaka Bérin Rouge de Wata Luanda ba omona ba page officielle ba ki batika ba message batika ba numéro de téléphone et puis to landela ba porte-parole et marketeur du Bérin Rouge na pesi ba mote na ngai et pas ya emoko na bandaki pa na emoko Cosa Nostra place azali na Maison Blanche ba mote na ye na pesi ba mote na ngai pan Mandela Weston full boss mutambonga kala sala katedi na robosa na te mote na ngai c'est pas ba masala ngande na tala ba yasta nazomona ba garçon de l'X nazomona net président na ngai Jules Molisho nazomona ba Jéréman nazomona ba Girabola nazomona femme de l'homme nazomona les Lorette Bola bango bazalaka nanga donc deux fois toza penda Bérin Rouge comment on a général azango wapi comment Gucci azango wapi yem de pesa oui
eza bato basinspiraka na nga to na osala makambo na nga baotala ke mwana mwasi azala nde approchanga ye alukanga ozo comprendre abima na cache na nga c'est-à-dire omoni biso to toyeba mboka oyo toye fo totanga ifalaki nakende bachiki nasala bamakambo na ngai naokende na bauniversité na ye fo nasala bamakambo na ngai wana azalaka na ngai yaka na palin fanatique na ngai ayokaka bantango na ngai ye alukanga na zwa ye na yamba ye na fandisa ye napesi endusa ndenge ezali par rapport à ndenge ya makambo ezalaki kokende ya ngai ya nchiki ye atali te gucci ngai fo nabima okoki obima ezango mpe tota te kende na yo ngai nazali na makambo ntango ya yolongwa quartier ayolongwa kaka na Berin Rouge kota sikoyo oza moto internet kota sikoyo na internet parce qu'il pesquise kaka 100% la team wata de héritier watanabe omona nani abima libosa ngai nabima libosa mwana wana ozomona par rapport ya Berin Rouge ngande penda mutu tang omoni ta mwana na ye peut-être bobi histoire te mwana wana mwana Glody ye mwana wana tango ye azolela makambo ngai nalingaka pe héritier nakaka fe héritier nakosala ndenge nakutana héritier nebi se non tozala l'aise nebi lo no sala avec le temps topousa na kuna ye mwana yango moni bana neti ba Glody wana il faut pas pesa Jules Molisho ba merci moi bana so ba sa benga nzamba opambola bango te yango mona ba vina bango ke likoboso te makanda bango simba nango te ya komona nga Girabo la Gogan disciplinaire à Berin Rouge disciplinaire à Berin Rouge Girabo la Gogan René Outugo Sila réunion lelo leginde réunion lelo qui superposé pepele réunion mo stratégie to bon sa ba stratégie ndeni to yamba mokonza mboka nani to banda ba tourner na biso bayo to ba quartier wa en tout cas Berin Rouge de Wata pour Berin Rouge na ya Wata Berin Rouge ya mutu te na ya Wata mo za Berin Rouge de Wata veut dire nombre na biso e mati par rapport de tozalaki to vimbi lisusu si rouge pena et vimbi parce que nombre tozalaki ezaki mo nombre mo limité ba vrai chéri ba ye ba bébé bien ba vrai tonton balata kitoko ba boga ba na makambo na ba fonga ma facilement balata un peu bien ba ye ya kitoko koleka kuti nde tozalaki koleka nde tozalaki ba bête rapport tité akena asombi aya lati ezate ke ko licence atikala nga moloko wana na soi message pour la Berin Rouge. Message pour la Berin Rouge, oui, tous les Berin Rouge, tous à inné de Zali, tous soutenir l'artiste parce que Berin Rouge est Wata. Bon, les Berin Rouge de Wata. Tu dis que oui, Wata perceptionner ma cambo. Peut-être que qui déjà qui sentir les seuls groupes qui ont fait ton Wata, les Arabes Berin Rouge. Bon, ma cambo, on a tout le monde bangoté. Berin Rouge n'est ma cambo. On a donné un mboka. Et tous les Berin Rouge, tous ensemble, tous continuer de aussi sur mes malangos pour la promotion Wata Nabiso. Bambote nanga et pas moto tourner dans tembe. Moshara. Vedi mbote na président Jules Molisho pour Wata ya stanza mami bali mwana ntuka beoshi wo mwana ntuka wa silika wa simi makambo wa sukisi aye amtezanga na zalaka yo gene Congo te papa makambo ngana muta makambo nini yo zana makambo nini babulo ba chiki ponga na mandia te ponga na mandia te na sala mandia oh bato ba gene kin baba mandia ba mibi ba mandia ba buglado bakekin banelo osala te mutasala ata nelo osala ta okekini ngana osala munana tante na moni ke fona ke bulo bani na soutenir artiste na ndinga musika yo monete basoda bakita kin ya mbote pardon ouais bambote na ngai pa moko toto rina la pulga moto na tembe masa na nga mobiliser le grand barber ya mboko mo président Jules Molisho ya star nzamba mibali yemo mwana tsuka ye talaka yo mopandisaka munene David Wembe et le blago mingi ezate yo mo zaki déjà moni plat claqué donc yo mo za président donc il tsiko to lo mingi donc oya kiakei base eza misisa omoni ba président Jules Molisho bazawa ba ya star nzamba mibali bazawa ba Jérémane bazawa ba président nga bazawa c'est que Berin Rouge ka yango bon Berin Rouge déjà presque partout na ba bail retour ba soda baza oui, na Facebook ba page eza donc mutu to azana besoin ya na Berin Rouge porte eza ko fongwama eza pona mutu nyonso to saka musala ya Gogan ya bato to balingaka Gogan porte eza ko fongwama boya nga verdi belo yeyo boya osala beto soutenir artiste na biso bambote na kaka na garçon VIP Nelo na Petrangol sans oublier mon pote Glody Kuka Tudelo Ipator Lifa Blanche Gogan Wycliffe Tsumbu donc kitoko makasima Doriano lima Thomas Donatio mozomona
donc bela bato bazap nsakino me PPLM papa oh berger rouge équipe makasi masangande sili rien abo somba sima yo bon changer mais yo mumona yango somo ezo ya déjà ma équipe mukete équipe makasi ma équipe makasi ya muke équipe nini équipe mukete donc esika bazali baby kete baza équipe makasi bazali banani te na miso na matama na otama komola bango tema te banani ma na tema lelo bani okolo bapona wata donc esika présent za watana bema donc en tout cas ba courage manabi que album na biso me simbi ma mi ange mi demo me simbi ma kasima yango ama ona koloba mwana bambo te ngali boso na pesa et pas quand fait na Jonathan Kuzu la pulga papa social na pesa sous yanga motema à l'insuline donc à desima wete na pesa chance na masanga na mwasi sinon na mwasi bo mutaba ko sanga mwasi ma te ba ko sanga mwasi ma donc yo mona OK ça na succès OK c'est na succès makasima Yastar Nzamba Mebal chef d'état-major alors bundi te na moi yo so na trop bundaka trop lelo moi calme na considère la vérité ah ouais d'ailleurs so na malebele ngai kaso discipline et il faut discipliner ba tout relationniste du bain rouge peut marquer yo remplacer Glody na remplacer ta Vayaza Nazala déjà des relationnistes na mabere ko de Glody Gucci sauter ils allaient qui libosoté Nazala déjà ils allaient mi balé quoi le grand titulaire est condamnable quoi Réunion le guinéen ouais Réunion a toujours pour la promotion artiste national Richard Watanabe biso musa na biso za net et net donc nous sommes là pour nous soutenir artistes na biso promotion côté internet bino bota là déjà Béret Rouge toi on a ba groupe parce que l'artiste est tout au banakati ya Congo on a ba marketeur on a ba publier toujours ba publication ba groupe ya Béret Rouge quoi donc comme ngam dans la charge maramwana tout quoi donc promotion rien à dire quoi bino yo Jean-Jacques Bazola marambo yo mtanda osala ngoto Jean-Jacques opesi bato misala na marambuté moi je fais avec des preuves sur ce groupe nanga ya Libéré Rouge de Wata ya Star au mona banda 2015 les latines font ami sur cette page officielle nanga ya Star Nzamba Mebal off banda 2015 azala ku tuté nana azala de muto tangi komboana pecho tangi komboana tika ozala ku tuté Jean-Jacques Bazola atika ko zala ku tuté donc c'est rien à faire de polémique avec lui parce que Alia qui place sur tout ça qui te format qui est tout format qui est preuve en état la page officielle tout format qui est quoi t'as la page officielle t'as la babona page officielle t'as la babona page naïe c'est différent parce que ça l'appelle un marketeur pas même groupe pas mbozana ngote pas même page pas mbozana ngote aux marketeurs c'est une façon marketeur ngozani qui le tout moi les cannabis pour la visibilité bah tu vas comprendre musani ba berouge ba salara parce que si tu as une équipe, tu as une promotion, tu as une visualité, tu as raté quoi. Nous sommes là pour travailler. Oh, toi, tu as hérité Watanabe. Après, ma casse sur Internet. Ah oui, parce que si tu as ma casse sur Internet, tu es foutu. Tu es long. Parce que région n'est comment? Pas en région, c'est un numéro de contact. On a Facebook, on a biso isa ou page officielle na Béret Rouge de Wata donc à contacter Béret Rouge de Wata et bi mebele atindi message te répondre c'est très facile quoi on a raison bambo te kaka na pesi Béret Rouge de Wata Mbanza Congo Béret Rouge de Wata Wige Béret Rouge de Wata Wambo Béret Rouge de Wata Kabinda bientôt Lukapa bientôt lisusu Kin donc Kin on a tout qui on a tout ça la base donc il y a Béret Rouge na Kin parce que bisonde toza beaucoup comparaison na bango parce que nous sommes partout za Béret Rouge international so batumo zotanga ba kombo na bana wana ba picture zotanga ba kombo to ba masa na bango te ko tangela so ba kombo na bango nani o zotanga ba kombo na fula yumate nga fula yumate donc so za beauté oyebo lata te o kima o ki parce que aba des fois bazala raté Dorande na vanga na lati ba Givenchy na ba Versace na ba Discord na ba Prada na bo na le ma sol ba petit mort donc rien à voir donc ouais ben je mamba wat présent mon licho Botard ouais Botard pena dans les seigneurs tout va bien ba bi réunion lelo l'équipe na qui toko makas fallait to sara réunion pour la pesa dernière réunion on a ça en Angola ils appellent dernier journaliste auto c'est une émission. Donc au revoir Angola, Msala Onayaki, Ona Salaki, et là on sera na Souka. Yango moni lelo pina na préféré qui pina to sa une émission oyo po les ya Souka. Donc on a Salango na Angola,
peut-être nakoyaka to sous 2040 2050 plan na komi koko déjà émission suka musalo na yaki on a émission pena mutema moko lelo bomoni banda 2015 tozana héritier wata banda ba ojainda to beta a signé Africa to longo yana to foxé staff mpepelik poison to longo yana to zongi na bijou Selemani Amazon to yoana to na sali pina trop na keba lukapa na keba partout tant mambu bato belé bandol bete masola wata bando so batata bakuluner batata désordre batata boy et senga ki photo ya na Bérin Rouge ezaki intervention rapide mobe donc vitesse fallait ya po elongo la identité wana ndo suja artiste héritier Watanabe yango senga ki fena to sangisa batu nion surtout to sangisa bango poto pouiller artiste ozalika so monde batawatana bakuluner batawatana boy yango mona pena ke tesenga il faut Bérin Rouge ya po longo la salité ba beau garçon bazala wana belle fille bazala wana po ba soutenir artiste yango moni lelo résultat oyo pesami na 1011 de bomoni yango bino mo bomoni musala onyo surtout na salaki yango na sali na mboka oyo esenga pena kete ba Sampa Gucci batikala bazwa Bransa ba Jérémani Wata batikala pena po to banda Bérin Rouge histoire bat ba baraté Bérin Rouge to tongango peneza passe papa we Wata bazalaki wana to kemala bango tongango ndenge nini ko sangisa bato ezaki pasi metango ko sangisa wana bo wana na banani ko sangisa bato ça veut dire tant héritier tant Wata ye moko leader Wata azuma kanisa pesi kombo ya Bérin Rouge po kombo wana euta te bato bazongo kete Wata nem da pesa kombo wana Bérin Rouge Wata mtapesa kombo wana Bérin Rouge tant ba pesi kombo wana Wata pesi kombo Bérin Rouge et que ndaki mo la polémique na papa na biso de la forêt we rason Niama compé pesi tonga yoki Wata betelo kwa yepe bango bakenda osala pe Bérin Rouge mais le rôle a tozaki fort na boga palinga ki polémique te yango to sala ki ke to retirer kombo na Bérin Rouge tant to retirer kombo na Bérin Rouge po bazaki na to ba Enoch Frappe Kalenga na pesi mbote à partir à Grèce na pesi be Igenzao po ba Igenzao ton ba ke poka ba Igenzao évangéliste pesi ba mbote beton na Sylvie Alenzo na pesi ba mbote belé wala na beta masolo pena kete ton ba ser ba massa ba ke Turquie ton mambo a Turquie bima ba bitumbo bima awa o bazokisaka frère na ngandenge et pesa moi politique moi désordre senga kete ba ya ba kende ton ba ya ba kei massa pe tozala ki bando sa mingi mambo Wata tala po Bérin Rouge za international pourquoi ba massa mso za net na kini to bengo ba massa mso za ratom suna ba base automoni tout moni eza bato tout baza ba président ya ba selire na bango esenga ki ete ba président nyonso ba selire nyonso ya commune nyonso to ya na bango to sangana po to former Bérin Rouge po ezaki intervention rapide yango to loka pena to kota pena to loki Jérémani oza wapi Gelo Wata oza wapi po Wata oza wapi to tali nzamba mibalo oza wapi to loki pena kete ba masabaya to ye tenga yeba tombo osala Bérin Rouge bolokaka na banani bosalaka ngo na banani tango sala tango esprit tombo na esprit wana mnane Wata ba spirita sango ya Wata pesi kombo annoncer kombo Bérin Rouge to lali to vani na Gelo Wata bite Jérémani apezaka fort na ngola Jérémani wala diable so luke Jérémani ya liboso Gelo Wata donc ngamoko Gelo Wata Jérémani Power Wata après nzamba mibali après na ba massa mususu to bande bon ba massa pe bayaki tanga ba komba ba to bosala na ba oyo na tangi yango wana ka kombo na tangi eza ingratitude condamnable na ko constater mais Gucci azalaka Glody Gucci ayaka koya ye na lisola Bérin Rouge azalaki te oyo na obeta lisolo vraiment salanga la kina peso bambote belé azalaka te na lisolo Bérin Rouge ya zaka na wambu bake osamba mwa wambu na bakade matumuna je sali Chikito Galiano na peso bambote bake ko sala ya kendaka shokuna tango aye ayoku de si Bérin Rouge c'est salami Bérin Rouge salami
to ben rouge salami to bandis ko kete yo possible yo photo zo o à travers makaso ça to bendi bayaya bijou Selemani pe ba o ba chapenzete ba contribuer ba bijou Selemani ba mbote belé Mandela Weston imprezao yé pas zala na makanisi wana bazave Lopez bazala na makanisi pourquoi pas mettre soupe baye ba pouye biso wana makanisi baye ba che biso ba indusa ba che boye na bosanité donc bango nyonso to baye to former ben rouge ba pouye ben rouge na bosani pété o histoire oyo ba te be baye baraté eza histoire vrai ben rouge to bandango na parle au sénateur Paulo Tudil eza premier mutu asala émission awa eza nga bakite ezala te so omoni kawe so tembe tunai aroyebisa yo pena tant to bandi awa kite ezala te awa to banda ben rouge na parle le sénateur Paulo Tudil la présence de Mené Kawa ya la sexy ye azape moko ya banda ben eza ye na DJ Jésus ba DJ Jésus baza bato blanc était ba souffrir na ba ben rouge obna ba prier biso 12 pour awa ya 12 15 les gars makasi et là on est sali berin rouge bokabwana ben rouge eza histoire na bête eza histoire ya solo mais comment rapide pour moi temps bani par rapport ben rouge et le sali ba séparé ezaki mingi likambo libanga baya ba bwaki bango baya ba bwaka bango to baya ba bwaki bango fallait pas babaya ya misu babwaki bango pour studio ba robora bisonio sauter to peut bonner moi quelques personnes wa taimoro abwaki bango to ba baya fallait pas courager baya ya o babwaki bango te ke mabanga esilité disque esilité ba générique roya ba featuring roya ba massa pe ba ozwa libanga bango ba côté la cité ba o ba bora bango azaki très fort koleka ba o ba tikali non bato ba bwaki bango te ba travailler contre koleka bato ba bwaki bango sikoyo ba ya ba se ba moni o ba bwa ba komi sto ke te so to za nga ba bwa nga o ya kana kangalo photo na peso maram nga pona fula yo so ba ya yo nga na tali majorité nga tali ke te ba ya yo ba ke bazana ngo 5 6 boke isko no tala ke nous ça ba ya yo eloko nini sala bokabwana histoire na betela yo eza elikambu ya libanga donc ba libanga nde mutu ba ya oyo ta ba berin rouge ba ya oyo ba bwaki bango fallait pas soutenir pas pesa ba ya mususu bina ba bwaki bango te pesa ba moi chance te ba encourager bango ba komi lo lendo ba komi l'action ngai wa te binga ngane makam réunion avec ndeko ya kana peso makambo na fula yo so yo tan consacré bino nyonso tu ba bwaka bango balega na maboko yo bango tu ba nyonso tu ba bwaka balega na maboko yo banani bango nyonso tu banani ya liboso Glody Gucci alega panani pananga musu nani ngam na formaye ko lelo na place ya marketeur lelo ko marketer ngam na formaye musu nani lycée to longwe to ke na Jean-Jacques Bazola Jean-Jacques Bazola zaki mutu ya musicien mususu azam to musicien mususu no linga musicien mususu yom do formaye na juillet banda lelo place wana zaki marketer za yete Jean-Jacques Bazola yom do format nani Jean-Jacques Bazola to qu'est-ce que Samira Meka ngam Samira Meka na formaye ngai wata mutapesa ngai tangu aye action o salara pa mona wata mona musika na podium tonga kwei bapesi ngai babite joyeux totike pa Fania Lopez tia kadati akoma boy na ba appui nanga musu nani o format toke na nani ona zoe na lukapa nani Alves Lapoga si biso toye na wata na lukapa yazaki ana Hakim Solo abando tambola na Hakim Solo petit Hakim Solo ngala c'était il faut zala na biso foyo ya oya pena na team faut zala pena pemena na wato zo makamti to zoye banda lelo okomi akomaki secrétaire oui ngam na chaye na bité il faut zala secrétaire oui ti lelo akoma bongo eza ba bloko na oloba eza ba vérité malgré bato babo eza vérité oui ngam na formaye à part wana sunani donc bato oyo nga na tangi plupart eza bato oyo penza bato oyo balongo wana mais oyo mosusu batikali peut-être tolongo esusu na bato mosusu mpo bango tout tozala bango na si botali concert ozongi na concert oyo tobeta na lufu
na lufu omona photo mo na zaka nango so patie tembe na opibi yango wata olo bana na litoi o nani o komona nani na ise o Jean-Jacques o nani oyo Amis o nani eza ba vérité na olo ba mai wana nyonso yo mto présenter bango pa wata tu na présenter bango pa wata po baza école de formation mais ngala olo bakete numéro ya suka eza bien ngala olo finga mutu te na zolo bakaka vérité po ba o pe baye oyo pe baza tala o baye baza danger au sana to be rouge o baye oyo baza au moins ben rouge total internet kota en internet mais si on a neza po eza na mutu mo aza danger makasa aza maye le monde ba na ordinateur yado Martin Sil le secrétaire hôtel espace secrétaire au commissaire Nzambe allégué Jacques Bazola voilà ça secrétaire il y a ça côté à marketeur il y a ça secrétaire pour secrétaire ça base il y a ma forme un peu à aussi oh donc ça qui était numéro suka mwana chuka hôtel au baza et belé de baza ba belé de maman là ba Joël a bien na on a le ba na gete moni na olo ba tozonga na maman ongo ke kongo po ben où je peux faire bato bando peso fox bato bando sala yo kana na bango ba longwa na bango yo tikali yo moko kana betoli solo eza vrai nga muta pesa nga force azate nga zana wata na zale seul mutu oyo moi tant série kabouche pas te bet et zu coupe beta so calcula kabouche pas te beta coupe 2013 kabouche coupe nga la zala déjà na Angola nga la zala sans album la za ezala nga la kenda soyo na wata na so sans album na kenda lukapa na wata bazala te na lukapa nga wata beta ba client wata beta ba bazala te omoni mamuso ngatiti ko omoni nenga Luanda to so plan nenga Luanda omoni ngatiti ba te bele ba mo bosana omoni ba omoni mamba wata ba mo ya mensonge omoni même tulo to so ngaki te omoni Elvin wata ala soda ya wata apezaka so jalousie et comment ça la kete ba to basani ba longola to longola ba to chabe je comprends ba tout baza nécessaire ba tout baza ba chance baza na yo okiminoka kino keno kin po ngala la musale bele sina sali ndena abwe avant que kin fola fungola mbanza Kongo mbanza ngo bazalaka mais fola sala sortie officielle mbanza Kongo na robeta 4 jours na mbanza Kongo na fungo na mbanza Kongo après na koti lufu fola fungola suna lufu sola longola lufu après na keinde kini na kio sala sko ya benrouge ya kindi après ya kini sona ke mikili rendez-vous mikili na sali trop faut na sala pe je venais tirer ba massa na na kodia ngola ezali oh mais plus vous habitez kodia ngola apalanga ngam na sala kete angola o batu so ba risque na yebi ko ya batu tout na angola ngam na yebi ko ya batu musiko na yebi ko ya nanga azate nena obetela nga lisolo ya la team wata zate muta ko expliquer nga wata azate nga na yoti na yebi wata banda bakitambo to vane bakitambo seri wata obetela kibinda nkoi nga la sala seri ba obetena nani wana musumo la tanga kombone zate na kibinda nkoi artiste boyebi ya munene na kibinda ko nga la sala kibinda ko le passe présence seli nga la sala wana to longwe wana siko na obetela bino masolo ya héritier na Saint-Georges na Kitambo tanga la Saint-Georges avec un BCBG avec le BCBG nga na zala journée critiquée oyo asala pas préfet bout oyo bimisa héritier akende pas jibe nga na zala so yo expliquer nga ndeni pas la biso na pas maman ya wera tiba ya bitu c'est besoin ya bitu maman héritier ayebi mutu te na ngola ya bitu so nga la kekini abi kete Julio boy eza le seul mutu oyo asolaka na ya bitu na ngole zanga président jo molisho makambo peneze belé mais fona katoka kapo to konte pe na bandeko mususu na lingi liloba nyongo oloba pona ba berin rouge oza na bona minute o po ba on pe kala mingi te ba on kunde ba longolo tour so kebité donc liloba nyongo oloba pona bango ouais bon liloba bien na oloba courage bolinga mna wata ya solo ndenga na linga wata ya solo na libanga te boya pona libanga te libanga eza pasi boya pona libanga te bolinga na artiste na bino na mutema moko po libanga o zone pe libanga mais défendre ce libanga ezaka pasi libanga mais bolinga artiste na bino na mutema moko bo soutenir ben rouge bo za bo moko séparation ezala te
oyo aloba ebo ayoko place nyonso bato basangani matata ezangaka te koswana ezangaka te mais boza bomoko boza bolingo ata mbonge nde nini jamais ekoningisa bino na Bénin Rouge ata mbonge nde nini boza bomoko pena Bénin Rouge ngape na ke musala kaka oyo ya musala oyo nasalaki mais kodi eza oyo akolinga elona baka oyo akolinga afuna tika kodi ya mama mpo ngape na travailler ata Kabila pa kotikaka pouvoir batikaka benok frappe kalenga batikaki ngape fona kende natikela pe mutu babiju Selemani bapa oyo wata bazwa kodia yango wana ouais bambote na nga pena na pesi na bele pena na ngola na Xavier Lopez na pesi bambote na nga na Mandela Weston na pesi bambote na nga pena na Bijou Selemani bambote bele na pesi bambote na nga pena na sœur na nga motema mama Cécile Loloti Molisho na pesi pe na bébé na nga Loloti bambote bele na pesi pe bambote na nga ya suka na pesi bambote bele ka. Merci beaucoup na batutu o balingaka David Wembe. Merci beaucoup à toi mon boss Moshi depuis États-Unis mobile Rolls Ndimbo bozalaka na David Wembe osala bien na bana na bango Rosina Laura donc tozalaka osala bien David Wembe nalingaka bino ya trop bébé Davinel ne la image maman chef donc tozalaka osala trop équipe mon idéologie TV tozala soudé maramba bien za Inch'Allah et aussi merci beaucoup à toi wana balobi yaza boss merci beaucoup à toi Gustave le grand baoba monté ma énorme longa na bébé na bango Joyce bozalaka zalaka na David Mbero sala bien Claudio le banquier pourquoi pas na Stone Paille Grande zalaka na David Wembe ekosala bien Trésor Lundombi na kati ya Rocha wana mokonzi ya Quadradinho donc bosolaka ekosala bien mene kawa ya kotanga babiloko wana garçon sexy kotanga babiloko wana tosolaka masolo balabala onga noko osalaka nini moko to balobaka ke oui noko penda donc ata za na mbongo te mazaka nécessaire na matanga mais yo ka ndo za bongo ata na matanga ba considérer te noko on est ensemble.